Nazalaka na esengo mingi ya koprésenter bino mbonda ekolo po ezali vraiment magazine d'actualité mbote Kinshasa Congo Brazzaville ba diaspora partout bozali po na confiance et fidélité oyo bopesaka biso. Tofongoli édition na biso na moko ya lelo na élément oyo na oyo etali ba élection ya le 20 décembre 2023 Modeste Batpe Christophe Mboso baza ko rassurer biso ke nyonso ekosalema na ba délai constitutionnel quand ndenge seni a publié. Mwana Congo boyeba ke na moment oyo tozali mingi bazaka ka distrait tango toza kobeta mbonda na likambo oyo etali ba élection ya décembre 2023 boyeba ke président ya chambre ya basse mwana mboka Christophe Mboso a échangé qui mardi 17 octobre 2023 na bandeko ya communauté du développement de l'Afrique australe SADC oyo bazala ba séjour awa na ville province ya Kinshasa pe aza ko réaffirmer détermination au pouvoir en place bazanango pour ba élection ezala délai prévu selon calendrier ya CENI. Avant que la commission d'observateurs de la SADC arrive. Et l'Assemblée nationale a expliqué à la délégation de la SADC tout ce que nous avons fait pour que le processus arrive là où nous sommes arrivés. Nous leur avons dit déjà le nombre de candidatures. En plus d'autres explications nous avons données, mais nous avons insisté sur le fait que 25 000 candidats députés nationaux, 24 candidats présidents de la République. Ça signifie que le processus électoral est inclusif. Ceux qui n'ont pas voulu venir participer au processus, ils sont libres de rester. Mais que la CENI fait tout pour que les élections se tiennent le 20 décembre. Et tous les partenaires, même la SADC, s'ils veulent nous aider, qu'ils viennent observer les élections. Nous promettons à tout le monde que les élections seront libres d'abord, inclusives, transparentes et apaisées. Esengali boyeba ke délégation wana ya SADC bazalaki pe epa ya président ya Sénat mwana mboka Modeste Bahati kuna pe bazwaki kaka ba assurance moko. Ah oui, awa ezako kede boye yo lalaka pe lotaka na ndoto na esika o préparer ba base yo kaka la distraction okosutuka pe ba déploiement ya ba kits électoraux et salami la vitesse pe nyonso eleki kitoko comme yo otikeka la kidiba ngonga yango yo bonga maka déjà pour ba élection et koza vraiment la 2023 awa le 20 décembre yango biso Tobetisika Kambunda. Kakana o etali ba élection boyeba ke Franck Diongo o azali be candidat présidentiel ba décembre 2023 azali ko tema likambo o etali transition to pe ba dialogue politique donc il faut que la élection est le délai constitutionnel. Mwana Congo bondi melangai ke likambo ya ba élection le 20 décembre 2023 yangonde ezakobesa mbonda makasi la classe politique boyeba ke mwana mboka Franck Diongo oyo azape candidat à la présidentielle 2023 yepe abeti mbondake a tolérer glissement même dialogue politique avant bas scrutin et surtout que la consultation oyo ezalaki lancé la SADC doute ezako sala makasi c'est le politicien misusu na oyo etali respect à délai constitutionnel lokola opposant Franck Diongo kaka ndenge moko na balingana ya opposition asololaki na conseil consultatif électoral ya SADC SEAC le mokuse Oyo bazala mission à la RD Congo a changé position étant leader ya mouvement Lumumbi c'est progressiste MLP la Mokuse a bêti simbondake soki ba élection est organisée na délai prévu donc le 20 décembre 2023 à cause de yango déjà acte ya fin mandat ya président Félix Tshisekedi donc peuple congolais a cause de pouvoir na yepé a organiser ndenge alingi c'est-à-dire transition ekozala sans Félix Tshisekedi comme chef d'État. Nayango bakolinga atakoyoka l'histoire glissement na dialogue politique depo yangonde ezali volonté à peuple. Bondi melanga ike pour la fois Diongo même si balonyo so oyo
eza ko réglementer processus électoral ba voter yango pe ba kangi yango selon goût ya régime en place na ndenge eza na ba irrégularité ebele na ndenge baza ko boya seni oyo donc raison moko ezate ya kozangisa ko organiser ba élection na délai constitutionnel agangi na mongongo makasi ke la qualité na ye ya président MLPP candidat à la présidentielle ya décembre 2023 aza ko déclarer que yé na peuple congolais ba kotikala jamais kondima ba résultat oyo ekozala non mérité oyo seni ako proclamer et surtout que ceux qui eza volonté à peuple te na ba urne aza ko exiger transparence et peu clair ezala surtout na batu oyo ya ba mission d'observation électorale ya salek avant masolo misusu po alingi te basala ndenge basala na 2018 parce que bazalaka pe awa na RD Congo masolo oyo tolingi vraiment elekala kimia yango biso pe awa tobetisika kambonda po ozo ba reportage ya kitoko ba mariage to pe na ba activité ya ndenge na ndenge pesa confiance na mbonda école agence pour wasala musala ya kitoko. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Na tourné na la Congo central ya bondi melanga ke l'opposant Martin Fayulu président SID azako senga la jeunesse base la vigilant avant ba le ngwana ba bureau ya seni na mokolo ya ba vote. Ndeko ya Congo boyeba ke mwana mboka Martin Fayulu aza toujours ko continuer tourner na ye na province ya Congo central. Na boma asalisaki mobange na meeting na terrain Sokol pe aza ko senga la population bazala la vigilance pour na ko assurer transparence la processus électoral. Abeti simbonda boye kanima akokosa batute tope akodumé bango tour oyote. Yango asengi na ba chaîne surtout bazala éveillé. Balonga na ba bureau ya vote te soki na batangi te ba bulletin po ezande ba résultat wana nde ekosala ke bazo yango na compte tina ezate ya kondimela makambo ya seni pe ya coup constitutionnel po selon ye baza ba corrompu alobi ke na vie na ye nanu atikala te jamais kokutala na Joseph Kabila Kabange en face pe atikala jamais kosolo na ye na téléphone ya koyeba ezake Martin Fayulu aza koloba ke aza na besoin te ya kosala ba alliance même atala Tshisekedi pour pouvoir offrir Tshisekedi azui eza nango ba fouya ba arrangement africain donc ayiba ki pouvoir ya peuple donc pour la Martin Fayulu abeti c'est vraiment bonda alobi ke pas question alliance à moins que ezala vraiment quoi sorcellerie pe ba accord politique nyonso oyo ye azako sala asala kango en public na occasion wana bondi belanga ke président coalition la muka asala ki présentation ya ba candidat députés nationaux provinciaux oyo baza aligné na liste ya la muka Fayulu boye ba ke na cadre tourner na ye na Congo central Martin Fayulu asolaki pe la population ya Mwanda oyo apesaki bango quand même message de manière que bazala éveillé pour la koyeba ke ba masolo ba élection eleka kitoko biso pe awa to beteli bango kaka mbonda. Constant Mutamba candidat à présidentielle 2023 azako dénoncé mince noir moko to sema na Bruxelles kaka pour la koluka ko bimisa candidat unique ya opposition. Ndeko ya Congo bondi melanga ikengonga ebelemi pour la kobimisa candidat comme opposition ba débat eza déjà ko salema pour la Kobimisa, joker ya opposition, la cadre de l'élection présidentielle le 20 décembre 2023. Ya koyeba ezake, Constant Mutamba Oyo, as candidat à la présidentielle, pe leader ya Dipo, abeti simbodake, ba leader ya opposition,
baza kosangana na Bruxelles po ba occidentaux babimisa candidat commun. Mais ye azate na messe noire oyo na misiki ya Fumi eza lokola côté Kamboka. Abetisi mbonda boye. Mboka Lumumba eza côté kate. Ye aza nationaliste ya pur et dur. Aza ko dénoncer yango. Donc ba manœuvre nyonso wana eza pour la côté Kamboka Lumumba pe ya prophète Sanier à la verre. Voilà eza ba accord oyo ba soit disant ba na mboka ba oyo baza ba aveugle baza ko sala pour la ba intérêt égoïste na bango. Mais koyeba eza ke opposition baza ko éviter bakele ba élection présidentielle ya ko passer la liboso ya Félix Tshisekedi oyo aza déjà komonana na ba avantage ebele na cadre ya rappel boye bake Union sacrée de la nation plateforme oyo esangisi ba personnalité ebele participer au regroupement politique baza ko sala makasi po Félix Tshisekedi azala réélu awape biso bonda ekolo to ko sala opposition en tout cas bo sangana bo tia bo moko po boluka candidat commun oyo ko permettre que bo sala face devant Félix Tshisekedi oyo azali président candidat ya Union sacrée de la nation de manière que nyonso pe eleka kitoko yango biso to betisika kambonda ko voyager na ba conditions malamu oyo ko sala ko perdre bambongo na hote pesa confiance à Quick Travel Visa. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Kongo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick Travel Visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pour na baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babillet na prix moko ya kitoko. Les Congolais, Kinois, c'est pas Iwa Bouzouami. Pour ça, la confiance na Quick Travel Visa, partenaire sur la bio, na où est le voyage. La visa ya Ouezo Bima, la visa ya Canada, la visa Afrique du Sud, la visa ya Cuba, bref, la visa ya Mokil Mobimba. Tout ça limité, pour poser la bino assistance, côté prise en charge et qualité. Donc, il faut un bon moqué. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion bokotu nanga soki bazwami wapi. Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Mbonda ekolo ekokisi vula mobimba esengena bandeko o basepelaka na misala kitoko tosalaka bon contribuer po permettre biso tofanda pe esika moko makoka ma verre ya nini emelama po esazoma kitoko makasi tona nanu elema oyo écrit mateta a proposer les biso.
Scandale la ville province ya Kinshasa, Jean-Chilingo Bilambaka, Gérard Chekoko Mulumba, Godé Poi, Junior Malemba, Père Francis Tibalabala, Neti Kaka Babomana, Libosu ya Peter Kazadi, O Azali ministre ya intérieur, toi na image pe commentaire oyo. Mwana ya Congo, boye bake, eza kosala lelo Soni Makasi, na likambo o eza koleka. Entre Assemblée provinciale de Kinshasa, na hôtel de ville où ils allaient diriger et pas à moi la mboka Jean-Chilingo Bilambaka. Boye bake, tellement des ordres électriques trop na APK et ça la kike. VP même ministre intérieur, moi la mboka Peter Kazadi a suspendu activité de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Entre temps, avec sa kipe, membre ya bureau APK la cabinet na yepo ensemble ba lukana nous solution la babuzo ba oyo eza kosalema pour la gestion ya ville ya Kinshasa. Nyonso esalema ki mokolo ya mardi 17 octobre. Ndenge masola bango la Peter Kazadi esukaki mabe makasi. Bondi melangai ke na place ya koluka ko résoudre ba problème oyo bazalango na ba discussion moko ya kitoko et pas ya VP ya intérieur ba dirigeant Kinshasa ba ya kinde ko sisango na makofi. Ya Soni pe ya mawa ba autorité ya République démocratique du Congo ba bosali ran na bango na esika ya ko sepelisa ba congolais en général pe ba kino en particulier ba sali ba spectacle moko ya bosoni oyo atabana miki ya couper coup de ko sala yango te ya koyeba ezake Jean-Chilingo Bilambaka Gérard Chekoko Mulumba Godé Poi, Francis Tibalabala pe Junior Malemba, basimbalaki na maboko pe soki ba policier basaki ba intervention lombango te, bondi melangai ke balingaki ba kata na ba veste pe, misusu balingaki ba mabilonge vimba na makofi. Heureusement ba agent de sécurité bazalaki souple pour le kokabolisa bango. Ba information oyo boye ba keto zui yango na source moko sur po, ezali Soni pe mawa ya komona ba comportement ba autorité ya Kinshasa oyo, ndenge bazali kosala na place ko luka kimia ekota po Kinshasa etambwisa makito. Ya koyeba ezali ke ekomi difficile ya koluka terrain d'attente la climat oyo pe réunion ekatoliki brusquement pe ekomi renvoyé mokolo ya jeudi 19 octobre. Boyeba ke objectif ya kokutana wana ezalaki ya koluka kosilisa crise entre camp ya gouverneur Jean-Chilingo Bila na président Assemblée provinciale de Kinshasa Godé Poi po batu oyo mibale bakomi lokola bamwa ya kanda mikolo oyo pe masolo ya kosala misala oyo la Kinshasa ekomi na chisolo moko babosani po bakoti vraiment na kati ya distorsion ya makasi. Eza kopesa Soni pe mawa surtout ba député de votaki en tout cas toyebi te soki botie babomoto na bino wapi po bosoma bien solo likolo ya lokoso ya bongo pe bosali mission oyo peuple kinois atindaki bino na Assemblée provinciale de Kinshasa. Dollar tala makambo ya Soni oyo osomi ba député ya Kinshasa ndenge babosali mission na bango bakomi na niveau kotuke ya kokabolisa Assemblée provinciale de Kinshasa ane parti ngamo mususu ka ya Godé Poi ngamo mususu ka ya gouverneur Jean-Chilingo Bilambaka toyebi te sikolo banani batika na ngambo ya Kinshasa. Dossier oyo vraiment eza à suivre yango biso tobetisika kambunda sokolingi okoma journaliste mo professionnel oyeba pene basimba caméra kitoko tope ndenge basaka ba montage kitoko kimambangu la centre de formation média indépendant po ezali ba professionnel la média bazo pesa ba formation kuna kitoko. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. La formation qui toque à make-up et ça compte déjà et pas la fondation Jonathan Sangou. Welisa po, bah toujours qu'on inscrit bah tu peux se ça qui toque avec ma professionnel ya Moussala wana. Mwana Congo Kinshasa pe Brazzaville, Fondation Jonathan Sangou FJS Asbel na Mukuse, oyo ekumba maka epai ya ye moko Jonathan Sangou, esalaki bobange na marche de santé awa na ville province ya Kinshasa,
pona ko sensibiliser population ba s'adhérer massivement na fondation Jonathan Tsangu ozala papa mama elenge mwasi tope elenge mobali olingi o entreprendre FJS Asbel abengisi bino pona ko sangisa mayele na lisungi ya FJS Asbel pe na loboko ya Tata Nzambe nyonso ezo salema kitoko avec un partenaire idéologie toujours pona ko rendre utile à l'agréable. Fondation Jonathan Tsangu à travers Madame Rit Bongoyi na équipe Mobimba baza ko informer na population kinoise que formation ya make-up na coiffure et si ebandaki depuis kala depuis le 9 octobre pe yango ekosila mokolo ya samedi 28 octobre pe ba brevet ekopesama epa ya mutu nyonso oyo a participer na formation na 2000 francs na yo ya pamba ozwi formation ya malonga boya ebele po ba place eza limité oyo esengo te yo mutu olingi participer na formation oyo ya Fondation Jonathan Tsangu benga bango na plus 243 97 82 76 398 na bandeli lisusu na plus 243 97 82 76 398 na Fondation Jonathan Tsangu ekosimba kaka yokanyo. Insécurité eleki makasi na commune Nsele to ebite mwana mboka mbo faki nzola meso tina nini okoma bourgmestre en tout cas tikala no bureau tambola parce que population Nsele baza kolela na kombo na yo. Pour na côté na biso en tout cas pour na côté ya sécurité moi ba difficulté ezali ba difficulté za vraiment moi makasi o batu oyo bana oyo bazolongwa ba terre jaune bazolongwa na efobanga baza kwa agresser bana na biso awa donc bana na biso pe baza bana moko bayekola bango bazaka na bango makambo na te omona ta mususu ba bana nyonso to bakangi bandako donc comment ko botola babiloko ya ba mama baza oteka tout ça donc vraiment toza pena na difficulté makasi donc na tozo senga vraiment na bakonzi bourgmestre okada azawana atala côté ya biso vraiment nde tozali wana quartier Bel Air tozana ba difficulté énorme pour na insécurité tozana insécurité bakomi kokata bato bapota toyebi pe bango te paraît que bakomi komata likolo banzete bakata ka bato nana lokate na ngana sima kuna bakati mobali moko ana veni kachuva awa bakati pe mosusu kuna côté aya kuna na sima kuna bakati bato misi otambola bokuta na bakuluna babotolo saki mo bana ngambo uta fo banki na kampemba ye kokotela biso menace ko ibuka bakiti opie batu biloko kokata batu ba machete tozalaka bongo te wezina biso kuta ba jeune alembi papa tozana société ya bourgmestre bacheli biso oya mikolo soyi bourgmestre na toyibi ata komona ete toyebaka ata ete aya kotala biso te insécurité l'équitro nous avons mingi à koloba te peut-être bandi baza makambiso akolo. Ah merci vraiment pour la question on a vraiment et l'autre chose toujours déplorer en moi toyebi ete atiko beta ta tour na quartier te yeso ki aye to ka na suika kana ni na prince a continuer ba bureau na o ya kotaka akena e mais biso population vraiment toyebi ete attaque président ba jeune na kati ya quartier toyebi ete ba jeune tout bango na habité so boyebi papa boyebi awa tozali na problème makasi et insécurité tozana yango pourquoi puisque tozalaki na mbata longwi bana il part d'autres ezala ya terre jaune ezala ya mikonga bakomi koya na berle pona ko menacer biso toujours ouvrir la société tozana insécurité yango tozali ko senga pa na bino a responsable bakonzi surtout à la police bameka kotala na Bel Air quartier Bel Air pona kotindela biso ba unité pona koya ko s'installer awo. Un vrai leader vraiment essayé ole kaliboso ya caméra ya mbonda ekolo o talisa ba vision aux alango pour population pe Congo mobimba bayo. Congolais, Congolaises,
yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero bazana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Mais bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Ele na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que bo exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. To sala ka mingi likelemba o to benga la fois ristourne mettre ba kate ba conséquences nango ezala ndenge ni to la reportage o ya Wilfried Samba. Eza malamu meza pe mabe. Ne mabe na ndenge nini po tango ekomaka te soko lingi kolia ekomi mindondo okoyoka batu mususu bapesi te ale eboti makelele eboti koswana eboti bitumba yango na kosala likelemba eza malamu eza mabe malamu kutu okende kobombisa na kesi oyo baninga baza kobomba po sanza soki esili omemi karti na yo okia kozwa mbongo na yo nyonso mbala eya malamu biso batozangi mbongo tosangani na baninga boye tosangani totie mwa likelemba oyo apesi muninga ale muninga azwi mwa fond abandi koteka pe eza mabe te po toluka bafond la bosali likelemba muninga azangai mbongo otekela sungiti esungi ye bosiko tosala likemba tutosani tobona soko defa mbongo na fika moya kozongisa eza tosala likemba na karikatiri ya mokolo lelo le VGSJ makoko tiri elongola Ingrid Mateta nini babongiseli biso tolanda muke ndeko na ngai boyebake misala ba pasteur mingi ala Congo ekoma be kobota mbuma ya malamu pe mizusu ebotaka mbuma ya mabe parce que bakoba pe kosala ba sentiment na bango sukala yango esukelaka bango kaka mabe kaka ndenge tokolana na masolo oyo. Tozali na matanga ndeko na biso akufi kaka ndenge ezalaka le pasta abandi mateya kaka ndenge le pasta abandi mateya bino moko boyoka ezali misala ya molili ndeko na biso azali kaka nzinga nzambe na biso akopermettre te boyebaki tokozongisa ndeko akozonga na bomoi kokamwa le pasta abandi évocation tokosukisa satan lelo tika ndeko na biso azonga tika ba ange basala misala kaka ndenge le pasta abandi ba vocation toka kuna keba pembeni ya sekei mobulu ebimi sanduku elinani sekei bouger nebisa bino bandeko tout le monde
mwisi ya zaza bamoni ndenge seke lingani sanduku ebouge donc bayebi te bakende wapi mais lepesi mikendo depa epa ya koko tiri bino moboyoka ndenge nini abeti mbonda. Ventiri bato bakimi cercueil ebouge sekendeko alamuki le vieux tiri etake le vieux sage yoka ebela ngambo na ye. Petit zala calme totala soki ekosuka boni nakosa bino te le vieux tiri alobi na Petit azala lu calme totala ndenge ekosukela awa yebaka ke soki ozaka pasteur yebaka misala na yo mpe ekoyebana iso oyo eza a suivre yango tobetisika kambonda. Merci pour bozaki ebele ya kopesa biso confiance na ndenge topesa bino musala kitoko tala ndenge tokomi na suka édition moko lelo mais bon continuer toujours ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Monda école officielle bo pesa so ba critique na bino par rapport à vouloir ba auto sali est-ce que obomoni ezali malamu na malamu te et ko permettre na biso to meka ko améliorer ponyo so ekoma kitoko mais bon continuer toujours ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Monda école officielle pe bon tini na biso ba élément na bino to collection à la primo ko promotionnel et surtout que nous sommes la chaîne partenaire Ebele. Merci à Wilfried Samba, merci à Igrid Maté Tapé, na Medrid Kameme, na bande de surtout la carte équipe technique bazo sala qui misal et comme la qui toko penga à la présentation. Donc à la prochaine masse collé sur Azongité.